mais na bato peut finir moi je dis ça ne sert à rien au finir biso bo tara ba commenter au finir parce que bino bozo reprocher na Koffi Olomide azama be azaboye mais tout en temps ba commenter na bino vous êtes les premiers à nous injurier vous êtes les premiers à prononcer à écrire des insanités sur nous donc bino ba ko zan des exemples il y a autant de temps là sur le monde que se plaira na Koffi ça peine ba titre ben émission sur le monde que lingaraye au tali sur le monde qu'il faut glisser commentaire on mabe tika na yo le rôle mutu moko boy azan rechercher sikoyo non c'est vraiment nonsense batu oyo bazo ko influencer dossier oyo bayebake et lolo sera na suka nango et lolo nyonso ezara na suka nango on a loba batu ba otala ba comprendre ce que je vais dire donc likamna likambu erana suka nango elende tezoloko de papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci donc je suis avec Rosa Ngoma par rapport il y a Rosoakara mon bato bazotala na mkola lelo ezaki première audience ya Koffi Olomide eleki ndeni eleki ndenge elekeli wana ne bomoneli eleki ndenge elekeli et soki basambi soki basali mpe nini nayebi te mais bon il y a une décision qui est pour des raisons d'enquête détenir pendant 15 jours les sous bon on est baya ko soki ba ko accorder liberté provisoire ou pas et avocat basali déjà appel interjeté appel donc tozon ensuite à mardi pour te koyo parce que soki ba accorder liberté provisoire ou pas mais na kolobana no mingi te lelo batu nyonso na mokili ba comprendre batu oyo baza na kati ya dossier oyo ya Koffi Olomide parce que ça dossier moko eza vide eza na plaignante eza na accusé donc bala liboso même na Gondwana on a même au Gondwana so ali bakanga mutu basala kata semblant ya nini ya plainte mo ata lokuta bosala ata mo semblant mo ya plainte pour soutenir accusation na bino mais oya ye eza na plaignante ezara mbala moko na arrestation na ko détenir na makala awa donc ya on a lobi na fanatique nyonso balingaka ye mardi biso tout okoya awa soki batiki ete biso beto kotika lawa donc soki mardi batiki e tozongi nzela moko soki batiki ete totikali awa donc pena ba gérera prison makala ba bongama parce que mardi tokozala ebele awa na prison makala. Merci de voir les appels mon oyo adressé na public quinoise bona bandeko baza libanda. Non mais l'adresse on a batu nyonso parce que mingi ku na batu baza libanda parce que baza libanda ni batala mingi ba émission na bino ba internet oyo mais na batu peut finira moi je dis ça ne sert à rien bo finira biso bo tara ba commenter bo finira parce que bino bozo reprocher na Koffi Olomide azama be azaboye mais tout en temps ba commenter na bino vous êtes les premiers à nous injurier vous êtes les premiers à prononcer à écrire des insanités sur nous donc bino ban ko zan be exemple il y a autant de temps sur le monde que se plaira na Koffi ça peine ba titre ben émission sur le monde que lingaraye au tali sur le monde qu'il faut glisser commentaire on mabe tika na yo parce que tant bino bozo finga biso bongo moi je me dis directement que bino de bozata mduso pire que Koffi Olomide yango wana parce que muto aleki na télévision a sengi pardon a boy ko le bébélé parce que VIP image orchestre a boy ko lo makam mususu a sengi pardon ba mama bo limbisa ye ba mama ebele ba limbisi et puis je vois à travers l'internet que beaucoup bazo soutenir ma casse et ça ba mama yango wana lelo ba mama o ba telem ba so disa ba mama Zahir abo ba telemeli Koffi Olomide ndeko na biso sente ba katikati ba tumbi na end ti lelo to yebite soki suite na eza nini gouvernement na biso to yebite lelo na to ki communiquer te oyo ba tangeli biso na télévision nationale que voilà excuse ya gouvernement indien voilà tout sujet indien on a abomaki ndeko na biso tala bakanga ki ba condamné à prison à perpétuité toyoki yango te awa ba indien awa batu ba chinois bazo maltraiter ba ndeko na biso ya basi na mibali na ba entreprise na ba boutique na bango na ba maison na bango bazo futa bango ba $50 ba 60,000 francs congolais est-ce que ba maman na ba hotel na Koffi ba mona yango te bamona yango te babomi ndeko na biso etile na Inde na yango lobby na este neto lo bana minute oyo bana basi bazokufa na este na minute zo so no aboye bazo violer bana basi na este est-ce que ba maman na bazo loba batouana bazo loba c'est parce que c'est Koffi Olomide et puis ils sont sans scrupules baloba que non et procès exemplaire par rapport à quoi
par rapport à quoi eza na plaignant te bokangi kaka mutu bo détenir ye ba mikolo belé awa na makala ministère public mutakangi quel ministère public na plainte nini eza nonsense omoni eza nonsense parce que makambo wana esalamaka awa ailleurs esalamaka te omoni ailleurs esalamaka te tolingi mpe tomona bandeko na biso bazosouffrir tomona ministre en fonction accueilli de biso étudiant à IPC à Koufaki na hôpital du cinquantenaire accueilli par une explication ba beta mbata na hôpital du cinquantenaire ministre en fonction est-ce que yoko yebisanga ilelo sort ya soki indien soki muto na beta ki ministre na mbata yebisanga ngo lelo ministre vice-ministre en fonction Azak o se masturber na kati ya bureau ya l'état na photo chef de l'état na simanae na drapeau ya mboka Azak o se masturber et les cas partout est-ce que boko yebisanga sort ya ministre na lelo boko yebisanga yango azana ndaku na ye azoba indemnité de sortie na ye avanda kimia à moins que ba contredire que azana makala mais na makala azate omoni soki ezana justice moko pona ba kofi ba yebisa biso comme ça toyebi ke eza na loi moko esalama pona ba kofi na ba loi moko esalama pona batu mususu omoni na ba loi moko esalama na batu mususu mutu akoloba ke non tamususu bon ba mususu bazali mais na ngo koloba ke non tamususu bana pe balana na mwasi na eto likangu na ye atama mbata betate nango kokoloba ngo te et puis wana pe moi moi son ye moko lobby Pamela me moi lobby ke et comment quitter et une valise parce que soki e comme marana chongai o mopo alata ki nde Pamela akweyaki omoni tant abeti et une valise Pamela akimi nde mopo nga landa ye ba ye bakangi c'est vrai on peut bien condamner même intention wana c'est vrai on peut bien condamner ça mais koya ko bana ko traiter mutu lokola terroriste lokola mutu moko boya azan recherche non, c'est vraiment nonsense. Batu oyo, bazo ko influencer dossier oyo, baye bake et là sera na suka nango. Et là nyonso ezara na suka nango. On a loba, batu ba otala ba comprendre ce que je vais dire. Donc likamna likambu era na suka nango. Na suki ka wana merci. Merci Ronsard. Elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga bro